Sengolo sisi kozala oboso ba itandola bino pour ko pesa bino to ko laksa bino mayema kolikana ko Congo et ça la ka etenga bino ange kashila na zaka oboso ba itando kwa kusungana to yaka apona kusungana pamba te bato ba kotambola na mabunga ebele bato wazoe bate bakobanda wapi bakusuka wapi bato misusu bazo kokosa na kokosa oya kozangisa baninga pe susu kimia bazo zangisa e kasina koyebisa na bandeko o bazape mbongo na ituka to na ngambo ya Lubumbashi bafanda na bango kimia po ezana ndeko moko akomela yenga lobiete ya za moko afandaka na Lubumbashi kasi lokola bota mikolo ta akenda kinde kokende alobiete azomona penza kokabula eza makasi e bazana bosenga koyeba bakor ni na Antoine Tshilombo Tshisekedi asali pambate balobiete encore Antoine Tshilombo Tshisekedi nde muto asinya bakor nyonso o ebebisa Congo to esala ete Congo etekama to ekabama Nengwane kozapea mama na likambo to masolo to kobeta to kofandisa bino pola kozonga lisusu sima e nalobaka ete kozonga sima to bakotala rétroviseur e pesa biso bokasi ya koyebe pa yo ape uti po otambola penza kitoko to o avancer malamu na isika epai okokende e ndeko wana alobi azala bosenga to répondre ye bakor ni na Antoine Tshilombo Tshisekedi asali po ye moto aza mokonzi ya bakor nyonso esinyama na Congo e kozongisa to kosolola to koswala bino lelo po kozongisa bino bakor o esinyama yambo kutu Kabila kota pamba te Kabila za moko oyo abande kotambola na Kagame donc Kabila za bras droit ya Kagame bandane kala kasi yambo kota M23 ezalaka déjà et kasi tokota nanu kuna te na koyebisa ndeko o akomeli biso na WhatsApp azana Lubumbashi tolingi toyebisa oboye bakor oyo esalama to emekaka kosalama oyo elukaka kobebisa to kozangisa Congo kimia eza kaka bakor Congo esigné na Rwanda te eza pour communauté internationale eza na bosenga ya kogérer Congo kopesa pouvoir ya Congo na bakongolais te kopesa pouvoir ya Congo na bapaya po ete azala na motema malamu ya kobatela ekolo te kasi omoni Antoine Tshilombo Tshisekedi abimi moto oyo auta na Congo akokamba ekolo nde lelo sima na ye tokobeta na bino masolo oyo eleka na yambo yaya bandeko balandi to mitu na to mikamwa soki na ebisi bino lelo ke M23 ibanda kaka na ebima kaka le 12 te e boroboya kasi nga na kolinga to meka kozonga mwa sima koyebisa bino pouvoir ya Abiyarimara oyo azalaki bongo remplacer na Kagame yambo ya longwa bato basalaki ete Abiyarimara kufa to ba menacer bazangisa ekimi ezalaki M23 na lisanga na endo yokaka esika Kagame alingaka soki ka kobengi ba M23 babandi ata réunion ndenge nini na royate po ba uta musika bato basala ete Kagame azo pouvoir eza bango na bokonzi to na kokamba mabongo na communauté internationale mingi États-Unis oyo azangisangi ndenge nini Congo poto bika na kimia bamonaki Mobutu azaki na likanisi ya kozwa bae o baza pembeni na ye kotia kokomisa bango baninga pamba te soko oza malamu te na ba voisin soki likambo ye lio moto koyela yo osekura kozala te Mobutu ayebaki po ete abika na kimia il faut aluka bokasi nyonso bae bakokamba soit Rwanda Burundi bazala bato oyo bazana likanisi moko na ye Abiyarimara azaka moko bandai kobatela ba frontière ya bandelu na biso nde ba américain ba s'impozaki pona kokotisa Kagame na groupe na ya M23 wala no tebe komona te komona ya ngozwa position tant Kabila pe akisaki biso ete tondimi bango na kati ya gouvernement na biso maintenant to komi wana te lisanga wana ya M23 e bandaka kala depuis 1998 ou 97 so na bosanité eza ba série wana oyo ba eleko oyo Abiyarimara azaki menacé même pas na Kagame mais azaki na communauté internationale pour azaki kobatela Mobutu ba biais ya Congo pour azaki fenda pire ya Mobutu et salaki ke Kagame na groupe na ya M23 ba salaki masanga na bango ndenge ni ba salaki ba bomaki o ba kosi biso ndenge ba kosa biso wana ba bomaki Abiyarimara kufaki Kagame bomba kaka batu na ye wana ya M23 ti mokolo Mobutu pouvoir nezaki renversé po ezaki nani ba américain nde ba sepela ki Mobutu akende pourtant ba américain ba tiki ba yepe lisusu na ba belge
ba lâcher ba kesus na ba ebisi na bake na Uganda ba ebisi na Burundi place nyonso Mobutu bandai ko solola ba bebisi motote à côté la pamba te tango batikaki nani ba utu bato nyonso wana bakanga ba frontière na banka ebiso nde ezaki polele donc faut mona kezaki déjà jeune na bango ezaki préparer kala ezaki robongisa makala ata muza zaki na pouvoir ya koloba te ke tokanga frontière ba utu baya te pe muza zaki na bokasi te ya kopekisa massacre okaga masala na mabele na biso nyonso nezaka pona kozongisa bino ndenge nini wana non tiseke du coup to ata solo te to éviter que il est pèse aux sous pouvoir pour Kabila tango Kabila le père tango yaki de penza bato nyonso babaye babia aseke tiseke dans sous pouvoir te pona IDPS esili kasi wana déjà ba corps sikolinge banda pona komonana oh kozala ya bakor oyo komi na ba papier oye na sima mundela zakada na corps na biso na mutu na ye o calculera biso na bandenge na ye ole aya na nenga bien mais ya yaka na ndenge ya mabe ko sopa makila bato ko mela ko lia ko sala ndenge ba wasa ko violer pona kaka biloko ya biso moko wana déjà bakor o mundela bango bazaka nango maintenant siko oyo ko monana na miso na biso ezaki tango Kabila zwaki bokonzi ya liboso moto oyo alakisaki na Nations Unies na MONUSCO nani ozaki bongo ko kamba aner biso no soto yebi e Caleb Mouton oyo achaka bato tina congélateur oyo enleva bato aboma bato asala oyo akokai kosala po azaki congolais te na ebandeli tango ya azwi bokonzi to tango ya azwi kokamba aner na ye wana ndenge nini balakisi ye koma ya kotorture bacongolais koboma bango soki bakomi koganga mpona bolamu na bango to mpona babie na bango ndeko wana akendaki kolakisa na Nations Unies pona kokotisa to bango bayeba déjà ke soki bamoni ba Rwandais ya bongo balati teni ya FRDC batungisa bango te pona koyebisa bango ete bakotisi 1700 soldats wana ezalaki ka 1700 soldats siko bayeba kambaka bango bazalaki ba 70 ou 80 quelque ba commando po baya kokota na kati ya armée na biso bakoma ba major ba colonel na kazi na bango capitaine ezalaka moko ndeko azala Lubumbashi ozwa masolo partagele bandeko na yo oyo bazana ignorance tolinga kolanda ba histoire te biso tolinga kaka na ba fake news soki loko alokuta nde okomisi yango grave commentaire to sala kaka ya buzoba mais oyo kopusa ba mayele na biso pona kozwa lipanda ya solo ndenge to bandi koloba tozoluka lipanda ya solo tozoluka ya le 30 juin kaka te ya le 30 juin le kaki poto bengana ki ba mindele mais tozo dépendre kaka pa ba mindele tolingi susu eloko te pona biloko na biso baboma biso tolingi lisusu eloko te kasi na ngona na tina to na esika yo fanda to obanda komikanisela lukaka koyeba bakambole kaka po ezongaka lisusu soko ezongaka te eza pamba te kala mingi te ute koleka situation ute koleka na Lubumbashi Kabila basanganaki na Moïse pona koboma baluba et c'est ça après 30 ans et ozonga donc eza ba part moko esalama foto luka ndenge nini ya kobima place wana to luka eloko nini to koyi kosala biso to koyi kozala kana kati to meka koboma na likolo ba or na biso te to telemi likolo or bozola na nzalo telemi likolo kobal bozangi atane eloko kolia kasi nengonga oya kopusa mayele po ete to meka koluka eloko nini biso ba congolais to koyi kosala po ete to bika kande to kobika bo ete mokili mo bime kotala biso ezoluka biso moko to bima na kati ya boumbu oyo ofande lobi entente no botsekela ke koteka mboka ye muta sali bako wana njaka ndeko nani o bande ko boma Kalev o bande ko boma bato bande ko enlever bato koki kotanga komba ta Kabila na télévision te akangi enlever ye muta ngende ko lakisa liste wana ya 1700 soldats rwandais o fo bakota na kati ya armée wana ka Tshisekedi na ete ya mi bale susu ezalaki na 2012 le 12 mai 2012 bakor mo esalamaka bakor esalami pona kozwa basoda rwandais baya kokota na kati ya FRDC baza na nationalité congolais te baza na eloko te bakoti ba yango zomona ndeko moko atinzelinga video alobi ete atinenga video alobi tala kuna na este ndenge nini basoda ba policier bango moko bakimi eza ba policier na biso te
accord à 2012 ne sala musala na eleko wana tosi bakor ebele mosusu ezalaki mpona kokotisa service ya sécurité ya Rwanda et gérer biso kasi na accord à 2012 ezalaki mpona basoda rwandais bakontrôle 9 frontières na biso bakozala na Kisasa te bakozala na Kivu na este place oyo toyebi epai eningalaka soki moto alinga bouger to moto alinga sala osongolo pakala nde place oyo bango batiaki ba place stratégique bango batiaki bango na 9 frontières donc tango eloko ezobima bango bayebi déjà eloko ezobima tango ekota bayebi eloko ezokota bazalaki mukete bazalaki ebele na kati ya este wana et lelo yo toza na ignorance biso tofandi tolobi ete na Kivu to na Rutshuru toka na ba policier o biso toyebaka te ke tozaka na ba policier te Anton Tshilombo Tshisekedi ayo kuta ba corps si ekomeli ba Rwandais bayebi este koleka biso ba Rwandais bayebi minoko ebele koleka biso pola nini biso tozalaka kaka obligé il faut ba gérer biso na bapaya poso ba gérer biso na moko o aza congolais oyoka passe le quoi Anton Tshilombo Tshisekedi oyoka lelo ba corps oyo ese salama kala et kolata ina nzoto batu bakomi na ignorance balobi ete asali ba corps kotambola Anton Tshilombo Tshisekedi akei na Angola alobi ete ake koyamba na suto ake osusu kosolola na Kagame lisolo ya Kagame ebangisala ngo biso te po Kagame nda obanga biso soki Tshisekedi aza pona ye balinga bakesu Luanda te balinga basilana na bakor na Nairobi nde basinyaki bakor kuna ezaka feuille de route ezaka mwa papier moko ya koyebisa Kagame ya kozwa M23 na yo na basoda na yo M23 na yo na basoda na yo bango nyonso ozonga na bango epi balingi ata kosenga ata lisungi moko te pamba te na bandele Anton Tshilombo Tshisekedi yaki na likanisi lokola baza groupe moko toyebaki tenge baza ba Rwandais toyebaki kaka baza ba Congolais basilika to batomboka baza batomboki bakosenga eloko moko boye oyo bamikai kopesa bango te kasi kolandela na bilembo nayebi te Mike Luzolo akobalansele biso oyo kolakisa bino ndenge nini Chine atekelaka Kagame ba antival biloko moko eza mpona unité ya Kagame spécial unité na ye intervention nde Tshisekedi atambolaka na bashikata wana unité na ye spécial sikoyo batenia shikata bakuta yango sikoyo na Rwanda bopesa nga idée nde toyo comprendre ke eza susu ba groupe armé te Anton Tshilombo Tshisekedi abeti loboko na mesa lobi pas question bakobima bana posa condition la bango ata moko te lokwa ba congolais te et puis essayer bani na ba corps na bango basi basala professeur Kalele asunga biso pona oyebisa biso ba corps bango basala ya liboso ezaki pona bakotela biso ba soda pour ba contrôler 9 frontières 9 frontières ezaka ko contrôler te otala mutu azokota azobima te ko contrôler ba richesse il y a 9 frontières wana pa matene ba frontières nyonso wana tozana na bozwi ya kosaka na ngote siko bango bazana bazo contrôler bazo coopérer pe mbala moko bazo contrôler bazo sala musala oyo bango baelaki donc musala eza ya kopiller biloko na biso to fandi ya Kagame sala ba contrat na Kombo asala ba contrat na Angleterre asala ba contrat na États-Unis asala ba contrat na mokili mobimba azo signer ngo pona ba or ya yete ya biso a nyonso na c'est parce que bazaki na pouvoir ti le lope lokwa nano ekomi to yebite soki ndeni basali tamba te to sentir kaka bobangi nde ikomola ta bango soki Kagame bangi e bongo ba o bazana kati ba osala nini et ça grâce ya FRDC yango tozolo ba lisusu et tozo senga na nkola pesa bino makasi tozo peta lisolo yo lelo yo po ezongisa mutu na mutu bakor ndenge na ndenge basinya awa c'est parce que biso tozala bato alingaka tozala obligé ya kozala baumbu ya bato nyonso même na Afrique awa Congo oyo ezosala mokili mobimba mais biso bongo tozosanga na makoki osala lipa na biso emataka mikolo nyonso bandeko balandi biloko kolia ezomata mikolo nyonso masango oyo biso bongo tolonaka emataka mikolo nyonso siko bino par wana tofandi biso nyonso tokomi okondane tokondana kala
to condamné o to sali boy Kabila to bandai na ye to bengani Kabila batu bakanisi neti ko bengala Kabila makambo esili makambo nde bandaki na ko bengana Kabila po Kabila azalaki lokola gardien ya kokengela bosoto nyonso communauté internationale chango na charge ya Kagame e Kabila nda azalaki moto o fala ndima kozwa basoda o bakouta na Rwanda po ete bakengela ne frontière na biso Kabila azalaki moto o fa ndima service ya sécurité ya Rwanda ekengela to sa bokengi na Congo mobimba na Congo mobimba bino bolali bato bazosala patrouille baza ba congolais te mais baza ba rwandais na ide nini et puis yo congolais ofandi ole oluko bo récupérer bo konzina bino partout bitumba eza kana Kagame te tozolongola ba rwandais pe baza bato lo roi biso régime ya Kagame ndem to eli biso makambo yo pamba te abiarma ta wazalaki to banda ko kabiloko te to banda ko kake tozaka ba voisin na ba tozaka ba voisin na ba rwandais na ba ugandais to ba rate ke biloko ko bomane ko kozala boy tango baponi Kagame bamoni ke Kagame nda ko mela pe makila muto sans ekuta chauffer ngonde baninga ba chauffara ya ko mela ngo kati boy ya meli ndenge batikala ki na ye tilelo yo tolingaki tozala kaka gérer na maboko ya Kagame Antoine Tshilombo Tshisekedi ayo kokuta mbongo moko ebimaka na ekole pona kofuta gouvernement moko to basoda moko songolo pakala soki ya M23 soki wana ezaki papier nde balwaki ke 100 et quelques mille de dollars ebimaka par an pona kofuta M23 mais lobi so toyebi M23 eza armée rwandaise donc eza bitumba o bango basala po ete balongola Mobutu balongola baboma Kabila le père balongola Abiarima nde bakomaki komi futela bango na bango po bazaki na pouvoir bango na bango tango bango basali likanisi ya kokota penza na kati ya armée ezaki pona ko gérer la place oyo ya minene e mususu lisusu oyo penza ko boma tilelo yo ezolelisa biso na ba ministre rwandais ezaki accord o remonti banda ye kondima pona batuti bakoma ba député na boya bino batuti te na on sepela bino mais on sepela bino boza ba ministre na biso te ba rwandais nyonso to boya na biso bino te poso ezake to boyi bino to yebi banda kuna bino to kota to sala o to ko sala mais toza na posa kaka ba poste oyo e batelaka to e kopesa vie ya ba congolais kimia botikela ngona ba congolais tango munela sali calcul pona moto nyonso kokamba ekolo Kongo azala kaka mpaya po ayebi bango nde baza na bosenga ya ndenge nini Antoine Tshilombo Tshisekedi ayo kolakisa biso kokomisa biso ya fongoli nyonso te mais ba acte ya Antoine Tshilombo Tshisekedi ezolakisa biso ke aza na bosenga ya bato oyo bayaka kozwa biloko na biso na moyibi baya kozwa ngo na moi ela musa congolais nyonso po muta kobondela o bitumba kozala te nalobaka kokende ya Kabila eza ebandeli ya bitumba pona Kabila to banda ko vivre le roi état lisusu te to koma le roi na ebite so na jungle soki wapi na ebi susu te so to koma wapi donc ezaki lisusu état te le etikala ke ezala état po ba drapeau ezalaki bato ezalaki zo mona pe parler du peuple eza mais état pena ndenge tambola ke ezaki lisusu te na mboka nini ba kolinga ba paya ba ya ko gérer bino ba kolinga ba soda ba paya ba kota ka ba bimaka ndenge balingi wala bakor esalama avant Antoine Tshilombo Tshisekedi Antoine Tshilombo Tshisekedi ayo kuta M23 monaki bango lokwa lisanga batomboki nzoka baza armée rwandaise ayebisi na Kagame kosolola to koyoka na kozongisa confiance eza likambo te mais alongola M23 kaka sikoyo sa condition liboso kuto oyebaki te tonga to nima tonga to yoka na buzoba yango balobaka moko passe ezaka bien basali yo pasi moko boye na sima lango yo mona kete na simelo ko anelo ko monsongolo paka libomba manaki soki déjà ba M23 ba yaki tango susu ndenge bango ba bande ko sengela wana nge ko tia biso na mwa equation pamba te zalaki penza na nuna ko eba na teke M23 azalaka na kati ya armée rwandais to monaka oyo balongwaka awa bakenda ko sala mbala moko na Rwanda mutakoloba eloko azalaki te mutako sapele kambo azalaki te po Kabila aza moko oyo atretaka kitoko na Kagame po bauti place moko lelo Antoine Tshilombo Tshisekedi atelemi
po Congo ezonga ne ezalaki tango Mobutu azalaki. Mobutu azalaki ne didacte. Ba msuwa lobio tika Mobutu play pasa yi mabe asalaki na ye mabe oui. Mais mabe ya Mobutu eleki ya Kabila te. Mabe ya Mobutu eleki ya Kabila te. Mabe ya Mobutu eleki ya Kabila te. Tina niveau ya ba soda Rwanda ba kota na kati ya armée na biso. Et puis sécurité ya Rwanda eya ko kengela biso. Biso to na bilenge bele pe ya mayele ba ko sabo kengi na mboka na bango. Na likanisi nini? Elelo yo Congolais nyonso akomi sikoyo misu makasi pamba tena nimaki te kala tumanda ko zo appel Mingel Banda to zo ta msusu France Europe mais mikolo na ozwa Burundi mona mo Afrique penze telemi Afrique du Sud pe ba benga Brazzaville ba benga appel normal boy na kati ya province na biso nde siko baza mobiliser koleka Kinshasa mobilisation eza na kati ya ba province soke komi na kati ya Kinshasa na ibite to sale loko moko exploit moko nanu biso moko to ndima te ke biso nde to sale yango de senga ka détermination ben énergie e komi siko to bimisa yango to sangisa yango pamba te oyo eza balobaka na lopoto za kwa pasa non to moni déjà na sima ete mondela za na sima Kagame pamba te ko sangana Lorenzo sangisi Kagame na Tshisekedi banda babandi ko sangisa bango to koluka kimia wana est-ce que basi ba condamner Rwanda banda mukolo nini atambala moko nanu ba condamner te bazo banga na sima Rwanda bayebi keza Rwanda te les États-Unis et biso toza basi ya ba États-Unis te po ba ya kwa kozwa bloko na biso na loyenge po ba sala biso oyo bakoki ko sala et puis ezalaki tango oyo ekokaki to esengelaki basala na ngonga oyo mutu nyonso azana bosenga ya kosala to ya koyokana na biso akoya na aéroport Anjili akiti to identifier ye système azamba Antoine Tshilombo Tshisekedi kaka ndenga ke webisa Kagame po andima to azongisa confiance alongola M23 pona libela eza te pona ba jeune Kabila banda osala ba pemi po mutu moko azaki na conscience telobi tango Tshisekedi azongisa M23 tant que Tshisekedi azalaki azwaki pouvoir na 2018 M23 ezalaki wapi yo ngesa ndekolanga tula na 2018 bato bande kufa boni tula tana docteur Mukwege abande osala opération bulika na 2018 omona kimia na poto sito bayaki oko kotala sous photo mote mo télécharger tata ozoka ka pasi mais kimia o lelo yo mutu nyonso komi mobiliser po ete na este wana biloko bozui oya biso wana oyo ba mama na biso bavana na este bafandaka likolo na wana babika pe nango tokundi bato ebele plus de 10 millions ba ata guerre mondiale c'est ça la espoir na te biso toleki na mboka moko tozokunda bato ebele guerre mondiale kute salama eloko ya bongo te et puis au fond de biso M23 et banda Kagame kota na pouvoir eza unité spéciale ba terroriste ya ba américain pona kosala musala na Congo bango bamoni pona kozwa Congo il faut na ko installer M23 za bras droit ya Kagame tobi ke kozala moi pasi po tika ye mengala bino toza lisu likolo lisu kosolo les ango na likambute feuille de route za likambute kasi sika misale ko salama et salama et puis tozo bisa na gouvernement na biso toza na eloko ko lakisa bino te po bino nyonso bosi boyebi na bino boyebi ko koleka biso soki biso to na kati ya gouvernement te toyebi ndenge nyonso zo leka et bongo bino bato bokuti ba mikanda ba dossier na kati ya mesa bomoni nini na kati kuna baibisi bino 1700 soldats oyo ezalaki intégré na kati ya armée bosali nini et puis este mobimba mingi na Bukavu Ruchuru ba policier mingi baza ba congolais te ba recruter bango na Rwanda Burundi ba kotisi bango kuna et puis waza polele ba corps eza olakisa et puis papa kale la lobiete alobi eza kutu ya koluka luka te soki ata ya koteka lisusu koteka donc tozozela toluka Jésus te akopesa prophétie Moïse te akopesa prophétie oh prophète mongo boete yo moko tala tona bosenga ya gouvernement responsable bamindele babanga ka soki pe bamoni bino moko pe
ata botelemeli bango te kasi boza pe na mwa rigueur wana ekosala pe population aza pe nsima na bino lelo FRDC asali exploit oyo tondimaki ntango oyi kosala bapimeli biso minduki mpo toyebi ke bayebi soki tozwi minduki tokoboma cope na bango wana siko biso bakongole tosala eloko bato basalaka mpona kobatela bandako to mboka na biso tokoki kosala nini na ngonga oyo pamba te kosangana eza kitoko ngai nalobaki Antoine Tshilombo Tshisekedi alandela mosala diplomatie akosalela eza malamu kasi biso bakongole tozala lokola basinzili liso likwa lisu baki osolola boye tokoyeba boye neti boye toyebi ke bakei kosolola mpo kimia ekota Kagame arécupere babandi na ye bacriminel na ye na sol na biso arespecte mabele na biso arespecte biloko na biso na yango wana ezalaki mpona koyebisa na bandeko oyo baza na confusion ndeko azalaki na bosenga mpenza ya réponse makasi baccord nini Tshisekedi asali accord ezalaki ya Nairobi mpona kosala kimia na kati ya este et puis accord mosusu Tshisekedi ezalaki mpona makambo économique mpona Afrique mobimba ye posa na ezalaki Afrique mobimba asala yango esangana na banzela na bapont na esika ya lelo nde tokomi totya mire na Rwanda ya bandeko kolinga bongo ta bandeko kolinga tokota tobima lokola ndenge bandeko bazaka na Europe so anga kende France ke so anga kende Belgique ke okenda tala mutuka azokende za yango na likambo te nde likanisi Antoine Tshilombo Tshisekedi e lelo yo tozozonga na likanisi ya mire pamba te moto oyo azokamba Rwanda ayebi nanu makambo ndenge ezalaka te elelo oyo tolakisi ye biso bakolo mboka toboyi barespecte mabele na biso bazala na botosi ya bandelu na biso et puis Tshisekedi a imposé alongola bacriminel na ye oyo nyonso alingi baora Congo ayela nzela ya aéroport ya Njili toboyi nzela ya zamba tozokanga yango na bandi baye oyo baza na mokumba ya kosala biso identification po tozala lisusu na bobangi te basoda na biso bazaka na Kivu o batiki baabandone poste balandi rebelle eza normal balanda bango ezaki na bakor bango bakotaki na bakor mpona koya kocontrôler FRDC soki bayoki pression makasi bazo kosala na bandeko na bango na M23 nde batikaka baposte bakei kobundela bandeko na bango bayaka mpona koya kobundela biso te basoda rwandais bayaka mpona kosala to kokengela 9 frontières mpona koyiba biloko na biso kopie yango wana tozosenga na leta moko to gouvernement mo responsable ameka kosunga biso nano na la police mingi na la police pamba te na ebandele awa nanu toyokaki bakor te moto moko ayebisa biso alobi ete babandaki korekrite barwandais na Rwanda mpo baya kotinda bango na la police ya Kivu Rutshuru Bunagana donc ezalaki contrôler kaka na barwandais ntango Antoine Tshilombo Tshisekedi ayeki koyeba secret ya basoda oyo bakosaka ye basoda bazaka soki 15,000 bakebwe baza même pas 500,000 nzoka lokuta bayebi ke na se wana basoda rwandais bazalaka bakei na bango bazongi na kati kuna eloko eza te elelo towana bosenga nango lisusu te na banze te tokomi na suka natondi bino matondo mingi na baye nyonso bozwaki libaku malamu ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila e na bino nyonso oyo bomesana kopartage bopartageaka pamba te eza esika oyo tozofungola moto nyonso akomaka esika biso pe tokomi na kosepela mingi nga pe na fandi bo batindeli ngeloko mama Ange tala dossier tala bonake na vérifier na tali penza ya solo to bandi ko développer yango pamba te mboka etambolaka na bato ya mayele mboko etambolaka na bozobe ya mboka te na banje te na pesi mantondo mingi na Rifan Kitombe Papi Kelly Mike Luzola de Sima Camera et Raja Kula plutôt que na mbala sima